Détermination. Nakata détermination wana verbe nango eza déterminer. Nako déterminer wana donc ba base nango eza ni amour eza na kati, patience eza na kati, foi eza na kati, courage eza na kati. Donc on s'est fortifié pe eza na kati. Qu'on veille pe eza na kati. D'abord ba ete naza déterminé, nazo kende, na osala loko bo. So na na courage te na osala. Na osala côté. Na ko sope courage na telemi, nazo kende. Ba Philistin na nzela ka tamba décourager na sa nini na tiki, na suki na nzela. Mais tant que toza na patience wana na lobi to suka. To suka te. Donc tu faut continuer kaka ti to koma ti na suka. Amen, amen. Vraiment. Yemoko modèle na biso Yesu Masia bande konanga oyo à cause de la Bible atanga. Tokotanga na Matthieu 26 na 39. Matthieu 26 39.
Au fond, les sous Malamoko Kaka Romain 8, na 20, na 22. Oya zui atani na kombo na Yesu. Matthieu 26, totali na 39, totali mi poto honorer le Banzambe. Et puis Romains 8, totali 20 na 22. Natangi Matthieu 26, 39 na kombo na Yesu. Amen. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Romains combien? Romains 8, Verset 20 à 22. Romains 8, 20 à 22, Natangi na kombo na Yesu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, Amen. non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Toyoki makomio batangeli biso. Modèle na biso yemoko Jésus. Azalaki déterminé. Babi bien que babane ko sa prière pour tozui kaka esika wana. Azaki na baye kolina ye ensemble ko sa bazo sala azote bango azosola bango kama Nzambe. Mais soka silisi wana mana sa ningo na keko mata na montagne. Mais balobi kende ka komaki na montagne agumbi moto na ye. Donc alali ndenge ba musulmane balala. Donc ba position pa ba prière et contact. Amen amen. Donc ça ba position pour biso mingi to mesala ka ofukama. To mesala ka na ofukama bien côté lema. Mais ma position za kebele ezapé na kati ya Bible. Babi Yesu asali nini alalaki atie mutu na ye na fond na ye na se azobondela Nzambe. Alobi vraiment coupe oyo, est-ce que coupe oyo okoki kolongola yango te? Mais esengo na ye a continuer kaka te ke alela alobi ke mais ezalanga te, mais volonté na yo esa nini esalama. Acclamons l'Éternel des armées. Donc Nzambe na biso yemoko Yesu wana azalaki déterminé. Alobi que ils a la volonté na ngate, mais ils a la volonté na yo. Est-ce que nga na yo to lukaka penda to yeba volonté Nzambe kati na bomo ina biso? Nga na yo to lukaka to yeba volonté ya Nzambe na ba situation oyo to kuta makanango, surtout na ba situation difficile. Est-ce que to lukaka penda to yeba volonté ya Nzambe na kati ya situation wana? Ou bien to priya na biso kaka Nzambe pesanga, Nzambe salabo. Or que ceux qui t'ont changé pe mo d'acteur au bondela, to lukaka volonté à l'Éternel et nous amalam. Au lieu tournera no à rond et nous kona bando kanga makina ngoko senga 3 à 4 ans. Mais yo zo konteka ko senga lobi non, naza le likia na bozwa kaka. Mais or que bilo monsieur zalaka Nzambe alingi te pozo eloko wana na lero. Amen amen. Donc Nzambe la biso alobaka. Soki tozotalise penza ye amema biso volonté na ye ezali mikati na biso abandolobela biso tomoni apôtre Paul azaki ne charta amanapsanga maneba obondela azobondela Nzambe est-ce que koyi kolongola nga kuki otenga na zango mais azwaki ye yano. Acclamons l'Éternel des armées. Seigneur alobi na ye ma grâce ta suffit. Donc, loko la grâce à Nzambe za pona nga boye, alors na moni ke Nzamba moni eloko e ba no glorifier kombo na ye. Po makambo soto za na ngweza pona Nzamba a se glorifier. Amen. Même ata bazo finga yo, o ye wana, abala kate, ye wana, o abota kate, ye wana o boy. Nzambe ndazo sa nini? Azo kumisa. Mais nga wana lokana yebi na ngate nazo lela ka Nzambe, Nzambe pesa ngabo, Nzambe saina ngabo, Nzambe saina ngabo.
Il y a des fois, tout ce qui est la volonté en Zambé, et vous allez malade. Amen. Donc, tant que vous avez la volonté en Zambé, Zambé a abandonné. Parce que Zambé oyo alobaka. Donc, biso to ça modèle ya Bolanda, Yesu na biso lolenge oye, azalelaki. Donc, Yesu wana marqué kufa ezaki liboso na ye, marqué douleur wana, mais azalaki déterminé à kende kikaka. Abana ko continuer toujours ko kende. Abana ko continuer toujours ko bondela alemba kite. Ya mwana tinanga na yo lelo to sa nini, to zo bomoy. Amen, amen. Amen. Donc, essayez na biso benda to zala déterminé. Peu importe na ba citation nyonso to kokuta manango. Peut-être na lingi bomo inanga e marché. Alors funa zala déterminé pe. Pona ko banda projet, mais na soutien mon na sukate. Même la Bible écoute lobi muto anda to banda ko fa calculer. Que na ozana boye na osala bo na osabo na osabo. So a calculer malamu te. To mona pe banda ko belo ezali inachevé. Mais tant que banda ki yango, ozomona pe na molende nyonso. Mais a komi kaka na suka, msukutu na suka te, na katikati kaka asuki. Modelo ya lingela ki ezali su bongo te. Asali kaka ketika na sala. Mais biso bongo te, biso luka toza ba na nzambe. Nzambe wana lokola loba na biso, asale la biso projet ya bonheur et non ya malheur. Vraiment toza na déterminé. L'air tout le monde m'a l'air wana tout ni volonté à l'éternel. Ce que le big ma grâce t'a suffi. Na ça il n'a tigé na longoli kaka eloko wana. Mais ce qui est ça que eza na bongo te. Na ça na ko continuer toujours ko persévérer. Donc muto azana ka déterminé, aza muto aza ma classe. Donc so aza ma capacité au conseil le monter. Muto aza déterminé andima kana humiliation. Si on dit une humiliation, on a été. Moi, pourquoi m'appelle déterminé, tu n'as souka et vous en avez. Donc, on a mis des exemples à Anne. Anne a besoin de payer ma cadeau na ye, et belé. Aye, peut bien que mon bali a l'ingina et mingi tout pour les cas, penina. So, mususu, anga kufanda nekaka, nakata bakado wana, pe mubali a l'ingina engai. Ata na sali na ngai lokote, mubali a l'ingina, katika mana fan. Mais Anne a talaka, ezane loko moko oyo ezozanga ngai na lingi benda humiliation oyo faut ça nini elo asani peut-être pas pour la Bible ba mana kobondela na bango mais na mukolo wana a changeaki modalité ya kobondela akendela kisuteke na ndenge ba bondela mais tout wana akendela kisuko na ve nzambe soko salinga bo ngabe na kusala bo. Mais quand il y a une église, il y a un rebond de l'année, il y a un problème, papa, maman, na maman Clarisse, na Dorcas. Amen, amen. Amen. Allez au moment où on a dit, ok. Ah, tata pasteur, papa pasteur, pour aller à l'obaki na ngabo, à tout le monde a okende, les sous-soutés. Ok, détermination, wana. Ma bomba, minango, et bomba, makika, pa, munoko, kaka ya moumbo, wana. Acclamons l'éternel des armées. Donc, on dit que Dieu a déterminé à ma casse. Amen. À banga te. À sa rappel à sonité. Amen. N'est qu'impolité, mais à sa poli. Vous comprenez? Mais l'autre temps, vous avez un faux solo. Alors, il pas mon banzambe te. Vous avez un te pas mon banzambe. Il y a un milan wana ro. Vous y a un église. Souka na moti mukoni. Mais alors oui, mon banzambe, quand on a pensa mwasi ya milangwa te, nazana passe, o ezo sala ngai, o esala kanga, o na banda kolela banda kala, posa na ngana na lekokisa mate, humiliation oyo, ngana linyango lisusu te, do yangwana na yaki kolela, yo kama umba nzamba lobi na esala manenge oyo, o yaki kosenga ao. Balobaki bien peke mwasi wana taka kendeki kaka mbala moko le basangana na mobali azuize. Est-ce que mbali bosoka basangana ya kwani? Te. Mais à partir du loba ya moumba nzabe le alobi akepe action ça nini et salami acclamons l'éternel des armées. Donc après ça va pour le bakaka boyeke ko kanisa teke ta otobimi kuna to une église nde nyonso ezakaka malamu kaka nyonso ezaka malamu te
donc tokokutama mpe na badouleur même na kati ya église soki oyebi ke non awa mpenza eza esika na nga lipamboli na nga eza awa donc bafinga batiola nga na kosala nini kaka na tingani wana topesa exemple ya mwana mwasi me ya mwana mobali Mardoché azalaki moto abandaki kotelema kaka na porte wana abandaki kotelema azalaki déterminé na ye kaka na porte moto azala na porte amona basekret belé amen amen baprotocole boza na basekret belé bomona bayebi okomona kuna me biso tomoni te eloko mo mpe ezoleka na liboso kuna yo kuna osokangaki osoyebi déjà donc Mardoché ndenge azalaki wana moni yango na bino détermination fo koveyaka maaka banda kozala na porte wana azalaki moto abandaki koveye amen amen na koveye na ye eloko nde aremarkaki ayoki bato bazosala complot mpona mokonzi vraiment place na nga yango oyo awa lobiko na nga yango oyo élévation na nga yango oyo donc bafinga batiola bapase nga na kotingama kaka awa ebele si balongolaka bango baplace na bango likambo kaka alolongwe na yo na place ok esika wana yo oza telema kaka Abakuk na porte na yo telema kaka wana Mardoché adeplasaki te afandi ne kaka na porte azwi sekre wana asali nini atindi mpa ndeko na ye epa ya nani ya reine Esther donc mbala moko batali boye baverifie po biso nde toverifiaka te likambo kaka mbala moko existe yo olobaki nde olobaki nde biso balobaki te mais fu tozala bitili ya koverifie na tant tozoverifie ozala malamu moi mpe toza mpe na baproblème ebanda ozala te yo oyoki kaka mbala moko tomboki oyoki kaka mbala moko oke kotuna oyoki kaka mbala moko do yango wana tozopanzana kaka ndenge wana bango moko baverifie batali ke vraiment eza ya solo penza bato balobaki yango basaki nini babomaki bango mais roi ayebi na ye te mais makambo nyonso wana etikalaki ye na livre ya souvenir nyonso tosala elekaka te amen amen ata osalinga bolamu nazozongisila yo te lingaka bolamu wana euta kati na yo etungisa yo te un jour livre wana ekofungwa nzambe wana soki alobi apesa insomni na mutu wana ede yo akozwa insomni wana akozwa trouble wana mpona nini yo opangwama Mardoché bamoni na bango bakamata histoire yango basala nini bakoma na livre Mardoché bato mpe ayebi na ye te ye kaka na porte atelema na ye ye mpe mokonzi ye iloko ayebi na ye te azwi motu mosusu kaka asalaki nini ye wana pambonaki oyo ezalaki amani babenir ye yakomi mokonzi mais amani ye amoni ke bato bazofukamela ye mais groupe wana bazofukamela ye te ali namoni awa bango ezala baza na secret moko oyo bango bayebi pourkui bafukamaka te aye kokoma siko motema mabe songisongi akende kofundaka Mardoché kuna mpa mokonzi azoluka tikaka nini baelimine Mardoché wana nzambe na biso atelemaka moto asuka aklamo l'Éternel mon rédacteur akotelema moto ya bafinga na bango batiola na bango bakritike na bango mais nzambe wana ntango atelemaka esili minoko nyonso esala nini ekambamaka ye aza nzambe oyo akoloba nde nani aza te bongo tomoni ke roi nzambe asali apesi insomnie lere wana mpe batele eza te baordinateur eza te batelefone oyo indroid na ngai etika na kotakota boye nyonso wana eza te abi te eza na livre ayebisi mpa misala donc eza na livre oyo ye nanu atangaka te bamemeli ye sikoyo livre wana lere azwi livre wana lere atangi soki ye aza na bomoi eza mpona Mardoché tien nga nde nazovivre boye
Ce qui est bon dans le monde, et ça n'a pas de Mardoché. À tout le monde, ma mère, c'est comme ça qui m'a Mardoché. Maman, elle s'est dit, oh, tout ça là, il est l'autre côté. Roi, à mon nom, talaka yobi qui sa mutu penza. Mutona ozana o pende se makasi. Surtout mutona tu babia ba boma na bango ye. Tu ka zana mbongo ne bele. Aotiko. Aotiko te parce que yebi ke mbongo nyoso ngana zaki na ngo. O ngana zana ngo. So ki ba boma kinga na ngana zana ngani susu te na bomo. Misuku te za pena mona kabuli moitié. Musupe za pena mona pesu e bele atikali muke. Ayebi ke e bobota na ngo lisusu. Oui, que l'air roi, l'air a moni bongo, et ça qui est bien. Azomona que Moutouana a mérité quelque chose. Le roi n'a biso et Zanzambi wana acclamons l'éternel des âmes. La humiliation la biso même à bazo finga bazo critiquer, il y a tellement makamuta suka, oh ya ganga kamino kwa bata. Oh, il y a tellement de suka. Oh, batuano mabeko finga yo. Au comité témoignage. Oh, il y a tellement de suka. Yo wano zanaki l'échec. Au comité premier, au comité mo kondina mamo comité ko tambu savamo. Vous voyez que entre temps, moyini wana amani. Il pas mener ko ya déjà ko. Kwa ya kolobani ni bagoma Mardoché. O kayeba kite makamwese e balukaki. Azo ya na epeka karua kaza na matoye abime nazo yoka lokola mwa bruit moko kuna eso o babite o kasi amani mutazo yate amani abia bobengai aya akutana kati ayiko remarquer sikoke no nga mutu ngana tombola ezalaki oyo kuta senda na ngelo kote na tombola ye pourquoi wana ye pa kotisi na fier ni oso talaka déjà olanda la mukonzi bonta la bengi osa sune se makasi koleka abia jifi wana lelo azomona akufa balikota akoti moto mokonzi alinya sala oya linga pambola basaka na ye nini ayebi ke ezaye azoloba maloba bien nde banguna na biso bandolobela biso ka maloba bien babandolo bango bakofula minoko na bango babandoko tato la ngona kombo na Yesu. Vraiment moto alinya mokonzi alinya pambola faut afantira la cheval faut bina mazo bina mandala lati faut bina ba pepola kaye bendati faut bina ba tambola kana yeti et puis faut ba loba kakuti moto mokonzi alinya pambola moto mokonzi alinya pambola moto mokonzi alinya pambola yakanisa keza ya ok mambuma sobele makambu echangeaki oh ayo kaka balobi omoni wazala na porte jishwani zwaye makambo nyonso yo lobi eza ngate mutu na lobi euti na munoko yango tosaka pa attention mpona koluka amen po tosalaka attention mpona koluka moitié ozwana yo boye soki kokufa nakokufa mpena mpona yo okokufa mpe ko oyebi ke mbala moko yo moko olobaki kaka ndenge olobaki kolongola te kobakisa te nyonso sala yango mpona ye mutu abaki pafanda nde na porte baprotocole fo kozala kaka motema monene yaka mama benedikti wana kontina ye ale sala nyonso na oyo lobi epai na ye latisa bilambaki mokonzi bamatisi na cheval ye moko mpe azogama moto mokonzi alinga pambola moto mokonzi alinga pambola yango bakoma kobengaka bato asimbikisi yango bakoma kobenga bato oyo ndoki ndenge aza kodomine bato oke nzoki ezaki ndoki te eza kisi te donc yo nde moto olukaka mabe na ye nzambe soki asali nini atongoli ye moto mokonzi alinga pambola mais esengo ya Mardoché marke babande kosala ye ndenge wana
acritikaki te, alobaki eloko te, asevantaki te, azalaki toujours na humiliation na ye. Alukaki tia koma na détermination. Bon ezalaki libandeli. Amen, amen. Amen. Mbalebele tosukaka na libandeli place à Potiphar. Joseph pe soka talaki bomengo nyonso Potiphar asalelaki ye. Alinga koloba ndoto na nga yango oyo ese ekokisamaki. Mais nzoka eza wana te. Donc ezo continuer kaka. Mardoché babini ni alobaki ateloko te. Le basisi kotambwisa ye. Azonga na ye lisusu na porte. Eh maman, papa, yo ngamba utotambwiso penza okisu na porte. Wana ni ngola kisakaka komikitisa na teme ya biso tozana oka toujours ya progressement. Amikitisi na ye. Azozela kaka suka nango détermination wana akokomati wapi. Asa yebaki place wana eza yanga mena kuela mona mutu te. Oya yo eza kaka ya yo. Surtout quand il y a histoire bana qui na balam. Bango na bango moko bapota na ki baswana ki bamando swana ka ndengwana. Surtout nzambe na bango moko a maudire bango te. Yo nani mutoko maudire bango. Nzambe na bango moko apamboli bango. Siko ngana nani nakende ko maudire bango. Donc ni pamboli na yo kotikala kaya yo. Amen. Tomoni ke Mardoché akoma kitina détermination. Il y a les pamboli na ye. Donc amano wana surtout la histoire de Bible que baboma qui est, baboma qui famille na ye, pesa qui est, acclamons l'Éternel des armées. La mane nyonso, oyo ba telemi ba place na biso. Ba mane nyonso, oyo ba telemi ba place na bana na biso. Et tozo récupérer mon comme na Yesu, pe récupérer oh non. Samate to tika ye azobongisela biso nde bisika. Yes. Toela te. Azobongisa. Bolo okozwango avec honneur. Yes. Amen. Donc yango moni ke Bible lobaka to saka na komikitsa toujours. Soko ke place et en église ezala na nini na ba fête. Fana na yo ata na sima ekozala madame. Pourtant ba ya ko telemisa yo ezake sekwa. Tango so kende sikoyo na liboso. Par rapport so fanda ki liboso, tango bazo ya kotelemisa yo, omono banusu anako. Po nini yo kotala bato so mona miso batu kuna soni. Ate. Po nini? Ngana koma kina na liboso. Bosu ko bango. Po nini ba yesima? Ya mwana to wele na kate. Amen, amen. Amen. Donc tout tika kaka. So ki eza lipamboli na yo, nzamba lobia salo lipamboli akosala ngo. Onga kutu ba yebi na bango ngai te. Nzambe na shoka lobi ba yeba yo. Ba ko yeba yo na kombo na Yesu. Amen, amen. Amen. Église na biso logo si c'est bana ko tamboula déjà monde entier rien le dimanche. Acclamons l'Éternel des armées. Ana la maman na biso menje nzamba pambola yo. Donc chaque dimanche donc il est kaka. Les élévations na biso te. Amen. Et ben ni rande wana. Pour ba bina mukie sana nini sepela na yango. Amen. Les mazota oh me ba yembi wana ana mo ba yemba ba me okama ka mo mususo o ba komini mama bijou to ça besoin ba yembi wana donc bo s'étonner te. Amen, amen. Et bien bo se prépare bakaka. Bo se prépare bakaka. Donc to bitu bisa makate. Nzambe na bisha tombolaka. Et moi biso to linga ba yeba biso mais on écoute à toi yeba ina ote nzambe soka lobi ba yebisa yo ba ko yeba yo ba musu to kenda na église moko na discours to fanda na biso pepo et to fandi ba moko pasteur wana mana ote ya auta na France ba bengi pasteur wana le kaliboso po ate pasteur wana le akomi liboso wana pe ba pasteur pe tale bele bazaki wana bango moko ba yebi kete ba oyo bango bataki bosoti ba oyo pe ba yeba ina bango te yo fanda ka kunati mukolo wana nzamba saki différence acclamons l'Éternel des armées. Pasteur aleka liboso pa te oyo ba pasteur batonda ki liboso na pe bazawa na bazo mona bango te
nzambe amonaki bango te, amonaki bango. Mais mukolo wana nzambe asalaki gloire wana pona nga. Na bande ko beta lisolo pa ba ko l'église, na za na grâce na nga moko boy. Oh, nzoka nazo prophétiser dans la salle de savoir. Donc, makambo nazo betela bango lisolo, et ko sa ba l'église. Parce que wana leka liboso po ateya. So pa mna yo ka ngongo ngabi na yebite nga na yo mo epe ko tuna nga ezati. Na monika pasteur wana. Donc po ateya kilo asoko kate. Mamoko abi bon. Na moni akiti siko na cher. Azoya. Aye place na nga wana. Abi bon. Na ebiote. Otuna nga pete. Pourquoi? Pour nga na yebi peti na nga ngote. O ka nga na yebi balobi na ya kopesa yo mbote. Est-ce que oyambi mbote na nga? Ngabi na yambi ona kombo na Yesu. Ba pasteur wana so bafanda ki boso ba mona ba kote. Mais na qui gloire. Amen amen. Ba msu l'église ndaka nzamba malamu. La fanda na pena sima kuna ka ndege mama benedisa fanda. Ba ngo ba kambi ba fanda na podium kuna. Église abatu ngape kutu nzambe malamu te mais naza mutu ya nzambe. Nzamba yeba ka ba oya ye. Donc mbala moko kaka. Kuna ba pasteur ba bina bango mama wana fandi kuna faya liboso. Et comme dans l'église, voilà, yo, ote, yekuna, oh, yo, ote, yekuna, yete, yo, maman, nga, oh, yaka ofanda liboso, otuna nga pete, pasteur nyanga na bi, otuna nga pete, na yeli peti na ngote, nzambe kaka lobi, yaka liboso ofanda na biswa. Non, maman, biso l'église na biso soto yebi yote to ko fandi so awate, poto yebi yo pete, ba liboso to mo na opeto kenda na supe matam. Mais loko na nzamba lobi. Donc ça là on nzambe alobi ya mona fanda liboso babi pe exhorter peuple de Dieu kana exhorter kana verset moko kaka wana na pesa kana libandeli wana Psaume 23 na verset 4 peuple de Dieu peut basepela ki amen amen. Donc ya wana niko lo bakaka ke to mitu samarate. Donc nzambe na biso so alo ya tombola yo ako tombola yo to se diminuer biso to kanga makana nzambe wana tous à la kaka déterminé na voix kaka ya kosale la nzambe amen nzambe wana ko mema biso tina suka tomoni ke Yesu na biso ye lisusu kaka oya za exemple na biso alobi na ba ye kolina ye ke momoninga nazo ke de Jérusalem modelo ne nazo ke de Jérusalem donc nazo ke de ba ko crucifier nga mwana moto akosali ni akokufa omoni ke ti azokende ayebi ke nazokende kokufa akoki kokima ti akoki kotika mais te akendeki nango jusqu'à la fin azalaki déterminé madame akufa bacrucifie ye basala na bango nyonso balingi nyonso kaka mpo na ngai na yo tosala nini tozwa lobiko. Donc yangwana esengeli na biso ndenge kaka na lobi tozala déterminé na nyonso ata na vie na nga moko ata na vie ya couple ata na vie na kati église tozala déterminé. Soki tokoti eplace ya bapapa bozala bapapa nani oyo akufaki miso bapapa Bartimée amen amen bapapa Bartimée, vous avez papa Bartimée. Papa Bartimée, pourquoi? Marie va le mis au coufa, c'est-à-dire la casa banda pour la bisope, l'air mamakamo, ils ont marché. Towe la kamba ou toloba, c'est moi chef de la maison. C'est moi chef de la maison. C'est moi qui commande. Allez, mis sous papa et ça a dit. Papa. Bartimée, ça dit nini? Agangaki. Marie va venir pour empêcher. Balobi agama qui nous plus fort. Donc même à ta douleur et quand tu sous la carte nda pour kaka makasi. Sala nini papa Luka lobiko ya kati ya ndaku na yo. Isaac yem ta bondela ki pona mwasi na ye. Yem ta intercéder ka. Mwasi na zo bota te, muta intercéder ke zaki Isaac. Rebecca zoki zemite. Yes, azwaki.
acclamons l'Éternel. Surtout ça ne peut pas vrai papa. T'es quand même chef na mon côté. Na nyonso tant moni na kataba les ont marché na moi c'est ont marché allez crier pour crier on est avec la prière. Na bité pour crier on est yo kabate yo moi c'est on est pour crier on est avec prière. Donc côté sur na ba maman. Amen amen. Ba maman na proverbe ba bina biso kuna ni to za ba femme femme sage wa saka ni wa ili ko bâtir ba biso za sage te ka anda ko ko renverser on kaka yo moko na maboko na yo. Donc to za ba maman makasi na lo sambo mama soka telema ke. Amen amen. Maman soka telemi azalaka déterminé na makambo na ye. Alors biso tozala ba maman wana o proverbe 31 comme une femme vertueuse. O makambo nyonso azosala ngo na ta. Donc mobali na ye balobi mwasi wana azaki couronne na mobali. Et bana soki baye kaka bama vraiment esengo mingi mama. Est-ce que biso balobelaka biso yango? Amen amen. Alors maman tobongisa donc les bazomona papa zotambola azokende balobi te aza penza na mwasi ya bien aza penza na mwasi ya bien. Donc yango bamama tozala déterminé kati ya bandako na biso oyo ezomarche te toluka na kati ya bandako na biso esa nini emarche yeba sikoyo kosolola malamu yo na papa biso toyaka kaka na kiteti tolingi ka oyo biso tolobi yango wana nde esala. Ok, et non, peut-être oyo olingi mais ezala na manière nini oyo okolobela faut tozabester oyo ti bakamataki na demi ya royaume ale bapesi yango ezalaki kisi te elobeli na ye kaka. Mais biso bamama Job Mama Job. Les mobali musale eza susu te. Les mobali azo simba susu mbongo te. Mama Job masali nini batali. Pardon mama Lot. Batali sima. Mais batali sima. Mais papa, le roi est chef en ndako. Il y a besoin qu'on persévérer dans les cas. Ça les individuels. Amen amen. Oh, la maman, moi, si na yo dada Eve, ok, il fait. Wana to konti na kasa ba couple. Oh, moi, si alobi kaka. Amen. Donc, tant que c'est moi, les yo seka. Donc, tant que yé pe o lela. Nyo sonne zakaba. Saint-Esprit ba makambu na ye asalaka. Na moment où on appelle super loko moko pe kati no ezo sa nini ezo longwa et loko ya mabe ezo longwa oya malako ezo sa nini ezo remplacer tout kanga raté. Amen amen. Tu écoutes ma comédie bazo sa vantina mo tozo seka bon se ko masola nzambe ta mo seki sur seka te faut seka clairement l'Éternel des armées. Donc tout ça la maman lotité. Plutôt tous allez ma maman Abigail. Amen. Alléluia. Ba maman Abigail na kata foyer. Poyo maman ko kuta mapenda na papa papa nani kombo ya mobali wana kutu nani Laban. Donc oki ko kuta na papa Nabani kuna mais yo zala maman Abigail. Oyo ozo batir pena ndako na yo olingi nini ndako ezala malamu. Tata wana mutema mabe balobi kombo pe ya ye kaka ndeka ya makambo na Yerusalem na ye. Mais lokola zalaki mama malamu Abigail akondiswa ki penza famille na ye et malamu. Donc kuna pe mama mutamona kidola acclamons l'Éternel des armées. Donc ça les a individuel. On a qu'à couple na biso
biso oui tokozala bomoko bomoko kasi avec Jésus Christ teke makambo mabe tokende yango bomoko wana na bakouple na biso so tondimi banana Eve tokeli fe po bango tokotsa ekufa ti bango bakotsa ekufa nzambe abatasali eloko nyonso ezala pire mais lelo kufa ekota mpona Adam na Eve epe eloko nyonso ya création esalama elelaka ntina lelo bandeke bakufaka ti bambwa bakufaka ti mutu akufaka ti babiloko mpe na kati ya ndako esali ebebaka ti donc biloko nyonso esali nini ekoma kolela mais biso tozala wana te biso toza bana ya grâce acclamons l'Éternel des armées et pas yo biso tozokoka te tosenga secours ndenge mama na biso ayembaki yango tosenga secours et place ya l'Éternel ndenge Psaume 121 elobi nini je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre au secours na biso ekutaka vai na ye donc tout linga na bana na biso moko mwasi mobali tosala nini tokoda lola ekozala malamu ekozala bien oyo na kati église mama pasteur bana pasteur fo bozala na kokeba amen amen papa pasteur mama pasteur yeba koconduire ndako na yo malamu mama pasteur azona ba désordre yo autant que c'est ma femme. Ah, c'est ta femme, hein? Pour qu'elle fait le temps. Oh, c'est ma fille. C'est mon fils. Ah, ma fille, ton fils, hein? L'ifé. Tout le monde dit que si vous avez une Eli, appelle ta qui bana mi bani. Moukolomoko. Il y a mon papa pasteur, ma maman pasteur, tous à la déterminer. Il y a pour même ma penza. Na mabota na biso tokende na robenati na lola ikoza esengo mingi amen ikoza esengo makasi tokoti mpe na bana na biso bagene amen amen bagene na moi déjà so bandokitisa miso bagene tozala déterminé makomi elobi oyo nana bali te ngate mtina lobi ngai te eza makomi na 1 Corinthiens 7 yemtalobi yango elenge mwasi elenge mobali ona na bali te ase soucier na makambu ya nzambe mais oya bali asali nini asali lisumu te mais te o mani copain o soki mo copine na kati ya nzambe kati na bible makambo wana eza te donc toyokaka ngo kaka na epai ya bino donc alobi bana correction ya biso baparent elemisaka bino te soki tozokorrige bino eza mpona bolamu na bino amen amen ere moko esanuyaka bino yoka kaka das reicht nicht ich bin schon müde nein bokoma na biso mide te amen amen beaucoup mal habitué dans ces rachines te bolanda instruction amen amen eza malamu mpona bino lelo biso tokozala te bino mpe bokomema bana bino na nzela biso tolakisa bino amen donc bondima bacorrection na biso wana baenseignement tozopesa bino ndenge proverbe ekomai botyaka ngo na misala amen 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 chango mpenza na misala balobi mwana oyo asalaka makambo oyo papa nalobaka ezalaka esengo ya papa tu vois ma fille en tout cas tu vois mon fils mais balobi mwana adebisaka ekomaka chagrin ya mama surtout mwana mwasi oyo azwi yo mama yo ozalaki wapi yo mpenza sekre na mwana yo papa mwana mondeka bimaka tobimaka nanga abimaka na ye moko yango abanda biso bozala exemplaire amen amen
Amen. Donc boya kolekisa ba RT mais boya ka ndenge mateya o boyo kaka bo tchango na misala. Saint-Esprit na shunga bino simba pena mitema na bino ekota kapenza boza la pena bano boza exemplaire. Amen amen. Ale bo memango pepa ya baninga na bino pe o bazolinga babunga bozongisa ka bango benzela ya nzambe e boza malamu. Balobi mwana kaka soki abebi eza chagrin ya mama. Et puis, dans le cas de totali bien, papa na maman, ba maman biso mutozaka na mitungisi mingi, ba papa boyo ka jalouté. Ba maman biso mutozaka na mitungisi mingi, papa otungisa manoka muke me er moko mona olekisi. Mais maman, mona banda bande kotala, azolala te. Pourquoi moi nanga boye? Mon esili kuta petit silié. Pourquoi moi nanga boye? Eh bana kotika aussi ça biso petit. Amen amen. Amen. Toujours la sabino zela nzambe. Donc, on a un voix là où c'est toujours là que ça vient. Et nous avons là. Donc, il y a qui va gêner. On a hâte, surtout que d'abord, on n'a pas maman, maman, tout le monde a besoin de l'église car on est gêne. Et à Wapé, tout le monde a fait Nabino, Bissonioso. Donc, tous à la penza, bana oyo bakotambola malamu. Tous à la penza, ba couple oyo, et kotambola malamu. Tous à la penza, ba papa oyo, bakotambola malamu. Tous à la penza, ba maman oyo, bakotambola malamu. Ndenge kozala malamu kati na biso. Donc tolingi penza tozala déterminé. Makasi wana foto senga onka place ya nzambe. Pona makasi na biso moko tokokoka te. Po tokobanda kaka tosuki na nzela. Tokobanda kaka tokompenza na sommet po tosuka bayi kokwesa biso. Po ba Philistin baza kaka partout. Bato ba décourageaka bato. Baza kaka partout. Koke na yo te, osimba na bote. Donc na kende ke simbi te. Ye za ye. Yo peza yo. Pamba te biso avec Jésus tokosala l'exploit. Amen. De yamana tous à la déterminer. Donc tous juifs ba makambo na biso et loko tango bandi ke loko mana ngotina suka. Surtout ba jeune vous okoma na makambo tina suka te. Musana loko chanja ba osbidu olongo na olo kama tuke okota na olo o dasine be chef wana kuna ya maleko sala ngapo te na mona oluka musu bazo zo kusabino sima. Amen amen. Et c'est une stratégie à diable. Il m'a vexé. Varom, votu. Aucun de la raconte, aucun ne pona yo. Kuna ba Philistin ka baza kuna bazo ka ba décourager yo. Pozo ka kasima. Et donc on est aux hommes à 18 ans, à l'ouïe comme à tina 25 ans, aux attentes de l'eau comme côté na maboko. Pona nini, aux hommes à zonga ka kasima. Donc tout ça est fort. Et ça la ba gêne. Et ça la ba papa. Ba maman, même ba couple, tous à la penza déterminé. Na kata ba foyer, et cause à la paix, maman, azana bana na yena, azana mbalite, zala déterminé. Na kata foyer na yo, bana na yo bazala malam. Nzambe pesho te benga ya yo mubali, to benga ya yo mwasi likambute, nzamba ba veve, nzamba ba ofele ya ba ofeli, akotika bino te. Azawa na pona bino. Pour nous l'élever, écoute bien, on a la grâce, ma casse, besoin de prière. Au bel là, nous avons pas veuve, yo na yemba. Pour alimini ni on est laté, pour ça nini, apa on soma ina miso. Nous avons pas félin. Au moins moi na taba ngaba sale kokuna, au moins moi na ba sale ni. Donc nous avons négligé na makambo nzambe, azate. Partout penza au nyonso ndenge to baza kana na kati ya mokili le Saint-Esprit est là. Oya sosi ya kabiso, oya sale na kabiso, oya mema kabiso, kwete na makasi na biso moko to kokate. To bibi ke molimo ane so kati ko na Pentecôte. Alors biso pe to za na kati ya molimo wana. Molimo wana ya mungu to ko tambisa biso, o biso to za église ya nation sikolo. O iso tambisa na molimo mo santo. Sa molimo église kotambola te. Église tambola kana molimo mo santo. Tout le monde a biso moko lelo to bazo yemba, ozomona ke mono koti penza, o koti au profond. Emsupe o partout penza, o nyonso ndenge to baza kana na kati ya mokili. Le Saint-Esprit est là. Oya sosi ya kabiso, oya sale na kabiso, oya mema kabiso, kwete na makasi na biso moko to kokokate. Donc, bien que molimo ane so kati ko na Pentecôte.
Alors, biso pe toza na kati ya molimo wana. Molimo wana yango tozokotambwisa biso. Po biso toza église ya nation sikoyo. Oyo ezotambwisama na molimo mosantu. Sa molimo église ekotambola te. Église etambolaka na molimo mosantu. Tomonaka biso moko lelo to bazoyemba, ozomona komona okoti penza, okoti au profond. Emsu pe au parler. Emsu po lela, oseka. Donc eye nyonso. Et pas ya nzambe na biso tozala nyonso. Amen, amen. Amen. Donc en bref tozala déterminer la nyonso. Tant on a zone luka bola pour la foyer nanga, nazala ngo déterminer tina koma nango, tina suka. Nazo comme là pour l'église en Zambé, nazala déterminé, na koma nango ti na suka. Nous devons décourager à sauter. Donc, mbatu ba o ba décourager ba sa rater ba yakaka. Mais ba lobby c'est fortifier. Prends courage. Ndeki ba lobaki na Josué. Ayez de bon courage. C'est que ça na courage pe ya mabe ezali, on fait courage pe ça. Oh, moto azo ke de détermination na ye, alobi nga na bosukisa ye, nga na boyokisa ye. Wana eza détermination moko ya mabe, mais biso wana te. Détermination na biso, toza déterminé na makambo oyo ya malamu. Toza déterminé na makambo eza na bon sens et non na mauvais sens. Oh, ah non, bateki biso tozala déterminé. Alors, nga lokona na lingina yo kisa mamoyo, nga lokona na lingina yo kisa mwanyo, naza déterminé na makambo na nga na wana te. Tozala déterminé na makambo ya malamu. Oh, ils ont glorifié l'Éternel. Amen. Alors, wana penda to kinde na wo penda déterminé kino na suka. Ndeko mona nzambe na biso, akosai la biso, oya minene. Amen, amen. Amen. Vraiment. To konti siko na journée na biso ya lelo oyo to bien te lelo eza le 2 o eza pe première dimanche ya mai eza na histoire moko eza na nombre 27 wana balobi ke 5 personnes wana babotolaki héritage na bango mpona nini bazalaki bana basi balobi ke héritage ekendaka kaka pa ya bana mibali parent wana loko azalaki na mwana mobali te balobi ke non bapesa mpa bandeko ya papa mais bana wana bazalaki déterminé. Amen, amen. Amen. Donc mwasi wana eza nga na yo toza bepu ya Jésus. Amen. Toza bepu ya Jésus. Yesu nde mobali na biso biloko na biso bazwaki fo totelema to récupéra ngo bapesa biso pouvoir ya kotelemela ya kodétruire na kombo na Yesu kotosa ya kokende récupérer babiloko na biso mpe tokozwa ngo yo pesa kaka mitindo pesa ordre ekopesamela yo. Amen, amen. Amen. Bana basi wana barate bapesi bango te me balobi bafandaki kaka boye bazalaki 5 et toza mpe na kati ya mai acclamons l'Éternel. Et toyebi ke chiffre 5 eza main de l'Éternel, la main de l'Éternel eza mpe grâce. De photo lingaka to profiter. Seigneur loboko na yo esalelanga mwa mobimba loboko na yo katia bana nanga loboko na yo na citation na zanango na lingesila loboko na yo Seigneur albibo belela ngatango naza prêt. To yebite moment d'une opportunité nzamba lekaka to ratisaka opportunité ebele. Na de honnête aux années chiffre de confusion fait que na kana ya ba yini confirmation ya na kana biso oye marche ka marché na kombo na Yesu donc Seigneur wana tia loboko na ye likolo na biso vraiment to kotel ma poto bondela à propos na mukanda oya nombre 27 oyo que tu vas déclarer oyo penza biloko na biso to bondeli to telemi penza to beleli nzambe wana ba biloko ya biso oyo bayebaki na kozwa ezala bakangaki bana na yo bakangaki libana na yo bakangaki mwasi na yo bakangaki nyonso kaka bakangaki pouvoir epesa meli biso vraiment bolata amamir c'est là au nom puissant de Jésus. En fait, mon côté, il y a diable pour soi biso. Donc, on va gâter quota, banda ko récupérer, banda te za yo. Banda passe on va banga quitter.
marqué loi, parce que pourquoi il s'est loi wana. Parce que non, biso, dans un besoin, comme papa na biso, et bungate. Dans un besoin, à toi, il faut na biso, pour payer sa biso. Pendant pour réclamer, pour les amis, pour na yo, pour bonde na pour na Yesu. Oh, mama yo, oh, mama yo, na mama. Yahweh, ce qui nous sait, qui nous sauve. Na Yahweh, ça est la biso papa. Yahweh, na pele niyo, na mama. Na pele niyo papa. Oh, mon bali la Seigneur. Yahweh, c'est pour la moko na yo. Kata na yo mala yo te ba. Donc on a pas malade na ko na yo. Donc on a pas problème na ko na yo. Donc on a pas situation. Oh, ça aussi ba kata na yo mala yo. Yahweh, tana bana na yo ta. Ba e ko luka yo. Yo e ko luka yo Seigneur. C'est pour la moko. L'alliance à mon livre. Oh, et kangi biso. Oh, et kangi bana na biso. Oh, et kangi ba santé na biso. Oh, et kangi ba bien na biso. Maintenant, na zo so takete. Na na ni ko écrasé. Na zo marché. Ni ko na mi non ça va pousser. C'est là au nom puissant de Jésus. Libérez, 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 libérez le gouvernement. Libérez, libérez le gouvernement. Na koko la Jésus. Na épouse, na bénédiction. Arrêtez qui va sortir. Yes, oh.
Sunga biso papa tozala déterminé na ba marche na biso. L'air to kani likambu to koma nango kino na suka die de gwa to suka na nzela te. Tozala déterminé. Tala mwasi oyo balobaki biloko ya ba santu ba pesa kana ba mbwate azala ki déterminé kino ete alonga ki. Yawe sunga biso tozala déterminé na ba proposition na makambu nyonso tokoki kosala. Saint-Esprit yo conduit biso tozala déterminé to suka na nzela te kasi to koma nango na suka même na ba famille même na matonga partout na ba groupe o eza ko glorifier kombo na yo Yawe to koma nango kino na suka na kombo na Yesu amen. Mbote mbote na balandi nyonso ya Bidor TV na monde entier mobimba oyo nyonso akokota kolanda vraiment ba mbote na biso banso. Saint-Esprit akamba biso azwa contrôle to landa penza ba matei na bokebi kwete nyonso ekoleka kasi liloba ekoleka te vraiment to tia na misala na makasi na biso tokoka te mais Saint-Esprit azawana po asunga biso to tia penza na misala lolengo to tambola ki année passée yango te to tambola lisusu année oyo to luka penda changement ndenge biso mope tozo luka ete ba vie na biso changer ete nzamba saila biso malamu biso pe to changer et tout ça malamu po esepelisa nzambe po nzambe papa mbola biso vraiment bambote na biso banso vraiment dimanche malamu na kombo na Yesu bandi poso